Bonjour à tous, merci Ming na fidélité, vous allez renouveler na FM télévision pour na biso ezali Sengo ya ko retrouver bino pour na numéro ya sika ya émission na bino bolingaka mingi FM Toli ya pété. C'est vrai vous se poser ma question belé et ouais pasteur John et comme Lionel ndenge nini. En tout cas na ko sabino to changer format et désormais to banako sulolana pasteur John to poser ma question à répondre. Et on peut faire une possibilité à travers le numéro d'habitude de afficher et permettre de poser des questions en pleine émission. Pasteur Azawana Akoki, en tout cas, qu'on réponde à des questions, à des préoccupations. Tout à l'heure, on a rappelé le numéro affiché en pour Nabino. Donc, besoin habitude de Bolandara, émission Nabino chaque jour à 12h30. Et puis, na pourquoi, na 20h, na FM et télévision déjà, na Koyamba. Pasteur John, a invité pour Yadamoanandako. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère Lionel. Et moi, je vais par rapport à format d'échanger. Désormais, Bandeko, a la possibilité d'échanger penayo à travers l'appel na bango pe message. Moi, les canissoumou n'y a mon dernier. Tout ça quand on a même chaîne, donc ça quand on ça va donner changera l'air news. Mais message ça quand moko, tout ça va se faire comprendre des gars qui baillent objectif et zanini. Mi ba l'écoute ça plus que les gars moko. Mais en tout et pour tout, toujours contribuer à qui peut mettre la battue pour les bossos. C'est un peu ça. Merci Bomoni. En tout cas, pasteur Jean Yemoko Azawana, donc à répondre à tout dans la biso, mais à vous rappeler bino que l'autre le bel confiance. Vous avez belé, vous avez une situation, vous avez confiance, vous avez se poser la question. Confiance en tout cas il y a un sujet to kolobela lelo na pasteur John ako limbola biso à travers ba conseil naie nga lo bango tout le temps ils a ba renseignement moko bien surtout lundi ango et ko permettre biso en tout cas tous ba bonne décision na mbetali vina biso pasteur John sujet na biso ya lelo to kolobela confiance pour nani ni kamba confiance et ça problème confiance et ça problème té pour yemo confiance de place à la confiance atika la confiance bato onde ba utiliser la confiance ba memi on ndinga mabe et peut-être ça comprendre première keza boy confiance c'est la tinine confiance c'est batami na mbongote confiance c'est batami na vérité alliance likambo bo salina mutu oyo bombi ngo lokolo kufre confiance ezana mabala confiance ezana ki camarade confiance ezana musala confiance ezana partout confiance ezana quartier donc on a bi confiance partout est-ce que vous que l'élan na période de 2022 confiance est l'embi par rapport à quoi confiance est si à partir il y a conjoncture de difficulté et l'on l'appelle confiance est-ce que confiance se rappelle entre banana papa maman na libota ce que tu conjoncture l'élo confiance na kati mabota et l'embi confiance ban ba pesa ki papa nde bazali ko kola ezasu yangote pourquoi bana ba ko sentir que effet ya ko kola ba comme na age zo mata bolingo na bango pa ba parents ekiti or bolingo ekiti po na bango te ba parents ba komi na système ya ko laisser bande komi difficulté pour pays ndenge peso contribuer na difficulté ya batu ba sala ka ba futa maka penza yo yebi tangu mwana zokola kolia pe mataka orebo suko na salaire ya $300 bana mi balé bo komi na 5 6 na pekisa pate ponza menda pesi bino ban parce que pona ko gérer 6 on a na salaire à 300 matité ndeza problème. Peut-être ça comprendre. Pour remarquer na mwana moko azalaki gâté. Ya mi balé un peu 3 4 5 et perturbé. Si ko zo mwana mususu zo mona que confiance na ndenge zalaki ezasu ndenge zalaki te. Opa yesima c'est un peu ça. Tout wana mabe. Ya libala pe. Bolingana ki bozali na confiance. Confiance ezala rapport na mbongo te na zo zongela. Nde mabala mbongo ekabwana te. Confiance eza ndengo lingela ki mwasi, ndengo zeko respecter ne bandeli tongo zaka na bolingwa sika. Tikala bongo ata bozo kola za toujours na confiance oya ebelaka yo etikala. Pourquoi confiance monsieur si la katana likambo kanjo na mbanda te mais abae. Ndongo akorda. Na zo exemple muke poto kende mai pena na likambo confiance. Nga mobile nazana mwasi. Soki nazana mbongo malunga te to solo rapena na bon terme. Mbongo naka na ngwa muke na respectaka ko pesa yi. Soki to bimi musala 16h na zonga inde tina ndako mona ke ten soka zongi pena na moi retard za cadre ya 30 minutes ou 1 heure de temps. Mais on remarqué monsieur super beba à partir ba camarade ya mabe so na bango ba bien importance ko gérer ba cité mais bango pe ba bala ko la yo pour chaque mabala ezali bala mais mabala mais makana ndenge so mema ngana ko kuta na yo ndeko na Lionel yo bisinga aboni ko to bimi musala to zimone fils que to ke to le salaire ngana ba te madame azela ngana ba lero oh nini yo po bala de jobo tabano sakana madame ko bangeti wat
tant on a retourné au point de mon na yoki yopo bala ngape na bala or to bala mes conditions ma bala na yo na ngeza différent voilà yo songa lero lingi moi c'est accordé mais ngai comme ninga mo pona na violer droit makambo to sala structure repère sa confiance tant on a landi to mairie na c'est peut poto sana yo mais tant on resonga retard na comme moi si moi ça mon déjà disconfiance bando donc confiance bando beba olobaki bo etende ni boy première fois ko tolerenga ce qui est comme habitude na bandi ko beba sa confiance na yi na kokota na kati ya mutema na ete yemo ko sentir déjà que awa eza danger ndo me maratiti et comme place comme yami bali taka na confiance na musala ngano to saba collègue na musala na peso confiance na makamusu tanto to saba collègue 6 na musala mais ngano makile tout to sala alliance moko sa to yeba nde makile tout et tout temps o ko remarquer na likamusu ngana défendre yo pour défendre ngame moko to koma likamoko be sérieux yo poitinga sana yeba tant on yo kango olobi na vérité o bebi selinga pété na bebi selioté mais confiance na ndenge na kanisaka na yo ndenge to zalaka tina yo ki ango ce qui fait au perdre nga confiance na yo na lembio na mutema na koloba nota msuboité mokoma de kino ndeko na ngali Lionel comme peut-être na ba geste comme ko éviter ya ko comprendre ngo na komi ko éviter yo na komi ko mona ko na no traître ko bimaka pa na yo biloko na te jo karo eza même na mapango eza même na ba quartier loko na partout tina ki camarade tina bakambutu ba confiance mususu ba ninga basi azui mobali moko atambolaka na ye abeteli muninga ba cirque na ye moko tambo o ba yebani kende ba bima tango azui mobali aboko laxer kutu ba ndeko laxer camarade moko ya confiance po ba yebani depuis bon mois or camarade mususu ariyo ko zwa tant ya na ko koka pozo ya chasse libala tantôt pa na moni mabe o bala van ye ou bien ko bala tende bokendra bino mbale ba kope makamali ba ya mibali boli akambo no robata ma charma me bokene mabala te yo lokolo so bala vaye ezana wa unique ndete po yo bali avaye amonika mabe otika yeye moko comme lokola isolé mais okaka a dribbler yo abepselo confiance ezali ezana musupe na famille bandeko no propre ba traire yo maman no pas ko traire yo osala ka kopo simisa maman mbongo be papa moko kama be aselongelo ko moko boye et perturbé et yoka na moi retard au boy bango te baba parana yo mais basili sur confiance voilà dis-moi quelque chose mais pasteur question mo connaît bandé na sepele mi tango lobili confiance ça la rane déjà ka confiance petit lelo azara confiance on dirait batunde ba baby sakaye mais mes ornadages mais le bara pasteur la confiance n'exclut pas le contrôle ça dit ce peut on a confiance en monde on a confiance na yo mais faut na contrôler oui n'est pas dit que so confier na muto contrôler te nde mabala mingi pe ko tsaba farfoli wana na pesi moi si confiance na si ma confiance à détruire or so moi si da détruire na si ma confiance yeba yango avec des fruits ma dès le début oh bolingo faut confiance l'amour est avec amour est avec confiance le lot ozanga na awa tozana musala place basi baza oyebite confiance ka lokana bala na honorer na bagi toté confiance à je t'aime na bolingo ndenge na pesa ka il faut respecter ngo. Et là, quand tu joues à Carole, est-ce que yebi qui est au tambo la malamu moi si aux années nanda ou soit tricher ça oyeba et comme absolument comme si nous accompagnons quand il y a un foutement sur un des mois si nzamba permettre non comment mon bala batoza ils n'ont ça confiance na yo si mano ça ba bêtise à côté là ko permettre tena zo esengo e ko pesa biso mi bale ki manzo ko kote ben filtrer po confiance na ngebe ba menga na ibite yo moko yebi ndenge sala ezalo ko ande comment komeli biso a lobby il y a ça la confiance na moi si na yeba ta ebele bande baninga ne bazaya komona moi si na etamboli mabe bazo yebisaye il y a ça ko la confiance mais finalement yemoko ayeko kanga moi si na ye na makambo bande ko ne bazaya loba na situation ande ko wana za poser conseil ko ça la nini après avoir coupé sa confiance na moi si na soit blessé mon frère Lionel na yebisio polele ka on lobby comme si touché point nazana frère nanga moko sérieux azwa ki moi si honoré tina mariage apesi bambongo tout azana moi si abotane bana mibale mais na suka wa moi si atrisha akenda ko bimana garçon moko simple na bilo kutani nya ko ça été aboma libala pa garçon ezape manki anzala te ko liate mais garçon na auto sorane camarade wana eko bisanga bi passa ezana ba film soko mona eboye mais ezana catégorie ya kozana ba place mususu te sengiye ni na loba o remarquer ko kozana mutu mususu même na place shawarma pas ne soko moni shawarma comme si danger à vie or ezaka ba petite chose zo la ça est pas sur tala kaka na tso soko ezana mabala mususu selon ndenge na soko tana idée na ye ozalaki ne loko te tango sombika moi ba kiti na ndako tia plasma o l'accès fonto ya $1000 2000 oraza na militi si temps mobile nanga so bunda to uti na rien nzamba ko sale mata tanga ko kene pa ba camarade to ba pana bango to ba yebi penza te ba kamoka mbongo wana
taba ke kuna 2000 bakite côté ba ko toxiquer sala to bo malibala pour récupérer bakiti to nani ni po boy na boy ndenge loko ndeko na sala ti lelo zo kama mwasi ya baby sa kenda pe babala itatika la bongo yepe azati lelo kali me kutu chasse nzamba sali ko kabana na pe afungwami ba activité na ye emati confiance wana o mwasi ya baby sele na nini parce que ngai na ko pesa réponse musu boy na ko développer mon frère oui que pasteur ba confiance ebele suka na libala kana alliance orte il faut te la paix kilométrage au commissaire moi si sera lingara beaucoup ma moindre mais suka kana madimba et bébé ça a confiance moi ça lingi taxi na esa na kisasa te pour trajet ça mukuse karibira ya lingi faut trajet ne kende ti mwanda so ibo charger du kuti ou or yo bi pe ma pe et puis ça on comprend et là on appelle ça na c'est biso vérité bon ça donc non mututo ngara zala tarakak même voiture so pour ça y quand on a na premier deuxième te moteur robeta faut même pendant la vitesse à 4 centrique que na kimimba on apprend na prince et là on appelle ça moi confiance mais ndeko moka lobia ou ato qui n'est pas tout son pas pasteur mutabadali kamba manque confiance mutabebi sa confiance c'est ça Adana Eve batunga bapesi bango confiance apesi bango elanga bango ale babebi si confiance wana e uta na moi cité désobéissance on a to manque de confiance e uta na mobali ponga na sokam lole ezalaki na mutute à part Adam na Eve otu batikala ki banyama comment Adam musani na bito bande ko sala polo lesaki musala ka kulia na kulia otika ka mwasi otenda ka bitambola tambola osolo opesa confiance na banyama koleka muto kumisaka cette fois-ci voici l'os de mes os parce que oh itinda ko kende ko tambola bitambola tambola otika ka mwasi ye moko eza nini mwasi ba ko kotele na sa tapo mona ke ye moko abaluka boy atali matiti abaluka boy ngamoko abaluka donc Eva depuis Lola azaka na mama te tata te camarade te mais azaki déjà neti orpheline de orpheline pour Adam zala kate bitambola tambola ozai ko sala te ko tambola tambola na Lola ya nini ko tika mwasi yemu ko lia ya orphelin papa akenda ka wa ko kamwa parce que Eva akenda ko kengela ba charge ndamba pesa ya comment responsabilité ngoni ninyo sezaki ya bino yondo pesa banyama ko kombo tous les nyama soko comme il est kutasa kolia mutu te soko tamoni fa banga tala mutu nzamba sena représentant na yeye il faut te pese respect ninye tindaga yo obanda na tuka na kamwa tango nyoka tali titin moi cette kali mo kona profiter nda profita yango moni makamsi to zero ba se peut hollandais ndenge nzamba tia mais na tout ça confiance ndeko nanga eponaka mutambongo te mobola te okoza na famille batambongo ko bala mobala mutambongo bato libanda bazo bango na ba jipi mituka mais yo mo na kacha mutuka na confiance pa mobile sila otika na lokumu pa famille na bato babanga ko polikambo mbongo mais mobalo bozani ate botamboli boke na fête okoloba te ti bazo présenter ka bino bato bazo banga bino ke tala ba budgétaire mais yo mo senti que pas mobalo na suna confiance te po azana nga à l'aise te yo mo na mutu mususu ko kama comment libala bato mbongo mutu akiniye comment libala we zanga tini mobalo mo sa tingami confiance atali mobengo te atali maloba mobali ndenge alobela kai atende balala ne tokote atali ka présence mama kolanda témoin pays oyo ngane ko simba ngana courage natanga te mena bagarre mama tina lingio yo zanga yango moni makamususu pe faut dialogue zalaka excès de resolo la mingi bozana maîtrise ba confiance mingi si mibala ki sasa on appelle ça faute na basi penza te po so mo sa linga ki yo te angara linga te bobota ti boboti na ya linga ki yo mususu ezani irresponsable et le connaissant na mibali belé est-ce que vous bien mon frère pour la plupart abasi ba maka ba victime kaka kopo moi si soka baby si sangone beta maka koleka mbunda mais mobala ko bebisa 10 fois ajijake na ndenge moko ndiko izaka mibali ba bongo wana ba pesa mbalo autorité pour ba yaka liboso ba zo raison nyonso mais à vrai dire biso mibali ndeto memaka basi mingi ba koma mabe pour caractère comportement quand il y a tout le bane bandilia on remarquer mobali mususu ndenga zawana ye alingakate moi ça corriger basa talebele mususu komona mwasi akoloba te atali kanisia mwasi na ndako comprendre bien ata mwasi ngapesa idée rien surtout basi o batanga penza te mibali batanga trop bamona kwa yende supérieur na makambutu yo zela ka ozo zemi obota okomba opangusa ole sanda ndako otali ba projet ndako dito bonge tali yote or ngana yebi eza na basi oyo batanga te me ba contribuer na avancement mibali ata ba 60%. Pourquoi basi ya bakonzi ba pesa basi na bango respect ko lekame ba collègue na bango misala pa biki na mwasi oyo ngamo mutu na tangaki baloba ngo pe na sima mobali ya munene mwasi ya munene azali o comprendre ngo bien mwasi faza na vision ya munene po makamusu mwasi ko yebisa yo
soko tie tembe comme mon embuscade pour moi c'est azana otiliwa famille na yo ko boya bango te basé ya yo mais premier défenseur numéro 1 loko la garde de corps privé ça madame voilà pour madame soka biso papa tala boyete po bi ke chèque na yo eza ya ye à moins qu'il linga ote soki mo sa lingi ote wana o mato kita ko trerio mais soki ya lingi na vérité oyoki ye au moins avancement na vie ndé ngwe soki senga mibali bele la plupart la mibala qui ça surtout na génération to sande ko Lionel yo yebi mibala qui ça awela ko tia zeni achema sina ndako et puis que conjecture c'est très difficile orayo kana no mwasi nenga biseke banyonga mike futa tala mwana boye rien akondi masoka zimbongo apeska ya kolia na fufu o etikali akena ngo sepela na bar comment yozo sepela na bar olangwa madame azana makamusu na motema silisi koloba na hotel on a vu combat PC pas DJ DJ comme boaka ye oyebi yango penza akosomba ba camarade musu masanga mais tanga kotika la piaka mwana zokanga na fièvre ba tamelisa ki bakumko kolole na musika et au pendeza kazoba ebi ko batira mbongo te awangani ko melisa ke na ba charge ko leli mwasi o ya pesa onzoto na confiance yesu ko zokela yo soni or olukaka mbongo mebi ko pesa extira ko bomba fois été yango mena ba chaque fois ebele ba cheba sina ndako il faut bazonga na cour à recyclage bazwa permis ba poussa de bazanga permis ba koti ba camion na prince il faut zonga za cour doda neza oui rouge la tinini ban vert la tinini pongana ko sana mwasi na botani ba na 5 mais na bini ko bomba mwasi te na balika pour baninga papa ki bala o remarquer moi si mon baninga mobala ninga dialogue na moi cité président moi si mususa tali sa question na miso bato papa ofandi apena ngali papa na sombeloko yoka mobala o ebi makambute alumba ko ne bila papa tiki na poto senga yo sande ni poli la siki dignité moi si ezaka na mbetu na kolamba voilà yembetu ezaka ya makambwana ya lisolote atuna tate boni bana la journée basaki na telemi na ba discussion match na musique so moi sabika yakana bon que nazo sono so mona te apesi makambazo ça les porta ko leka moi so botsa bana ndo moni berera mibala bon to moi ça so mona bata lobité na katine déjà au baby si confiance on dit mané bandi ko toboka ko bideto et toboki ezotanga muke tima ya kosila muke aussi le mona comme ko pas que pe libela na laisse ka bien allez bambongo nanga mibali so bakoma biloba parce que moi ça sali ba dégâts or tout na mobile makoma makasi voilà musuba so la kutu na moi cité vita imana oyebi mobile so sera moi cité kana butu pusa boy chaboy mais na moi vita imana ndire machine so aboya minga mais la ba bombo on dirait di bala bandumba na rappeler boza na FM télévision et ça programme na bino FM toli peut-être dans pasteur en tout cas tu peux une possibilité ya ko benga ya ko komela biso pour poser la question de bande konsu bata ko ça tout à l'heure awa donc tu kotanga la question na bino tu poser na pasteur azana biso na plateau mais pasteur de konsu a poser question moko na monyo za mutu ya makasi à lobby confiance PB baka do expliquer au PC baka ebele ko banana na Eve parce que Adam ça qui est toujours absent et ba besa confiance dans ba pesa bango ba kengela mukili ba batila mukili confiance c'est que ko beba mais ndingini il faut que ça la peau et si ko besa confiance au rétablir confiance yango ozo confiance et koki nango ko zonga mezalaka totalement ndenge zalaki avanti ezana mabala mususu boko finga na bobeba ni bovimba ni matutu so boke batukutu balobi ba silani mona lobi moi si azongi pour ezana loko moko ba lobité yana makamusu bitumbe bimite olobika ma confiance mobile pas moi ceci et sili ya moi c'est pas mobile ici et sili ni foyeba confiance c'est le la vert au moins ni vert automera ba maika ko be masanga vert to somba ki moko $100 ce que c'est quoi qui est le quoi ba fissile ne katanité mais ce que tchele mutu mai ata olbike vert uteki na $100 ma monika ndenge sali ba fissile iko bangise makasi vous me payez ta copa le sombi 500 francs ya siko pese le mai akomela ngone sengo ke vera cher mais sala banzela confiance be barabongo OK okomona bazonga na mais jamais donc on appelle ce conseil na vie soko lingo resi na libala makamu tout confiance kaka confiance ya kana nzela humilité so za na humilité omona makambo ko marché na mona ba foyer misusu oya za na faute ora zela o wana ko senga pardon ye mutaza na faute azongi susu are kadri makambo yena obazalaki na epoka makambo sani ezonga et ya monela été ayebi ki azana ye berer na ye peut-être ayebi te ou bien za na yebi na kolo baté mon frère omoni vie en makambo susu ko za la piaka ozotambola bien okomi na mbongo ndio bebisi makambo muso so moi sinanga zaki boete mobai nanga zaki boete e uti wa tomona obandina moi si bien bolingani na passe na toli na epe o mati ozi musala malonga o s'en sortir
kaka na mbongo bozui europe se sengo na foyer na bino matabol kelongo makambe comme c'est bien na place batutu bakomaka yo moko bafuye na nzela confiance wana sa makam obebisi okoti makamusu na kati soko za mobile comme bibima bima omona fiyo mabe basi pozozwa so batali ya ndako bazomona kaki ya ndako alekiba bango pesa na ba fiyo muso botane ba na kati mais soko tali ondire kutabota te na fiyo abota te so ba comprendre mona ka oya bota saka koleka wana ninye tindio boya ye obe sa confiance ndelo na kamo parce que mi pe basonga normal que ce confiance c'est baby herba tutu ba yini nda zongi normal or era kati comme na confiance solo ndi bani basi ba baby c'est sous confiance mais pasteur confiance ezaka mingi na makambo tali ba coupe ti ya bolingote mais confiance pe sali neti ndekuma komeni biso alobi akina na mninga ne ba gaf eleki alimisa na stade ya yebitini fa sala ako ko pese confiance ya on ezalaka nango même na musala partout ba pese confiance oui confiance be ba partir ya surtout biso ba africain to bongi na confiance té oui bien africain bongi na confiance té africain même na musala so ça musala vous respectez bien so bo mesani ka na chef bo sololi ya ko solution na ndenge ya andeori ya musala to bo militaire moi vert moko masanga bo seki o commissaire pire akobiso likambo a o musala b ba justification et bande ko respecter 7h et commis 8h30 pourquoi chef ayebinga atana sebe ozakabu yango moni force na ba structure kwa mundele soka bonga na pondu yondanga bien mundele ta bonga na pondu mukora kokuta travers akati pondu sa motif soko justifier bien to kolongwa musala batu soko kama na pondu apamba kasi na pondu ne sali bini valeur nango importance bien va eloko wana foye ba kozanango zaka na confiance pa muninga ata yo bongi koleka ye zaka na confiance ko ba congolais confiance bongo obunga te beba tala ba fete lelo ba ko pesa invitation ba bi 15h yaka timu le même pe cadeau te OK kutu ko liana omela ba lo bi 15h yo ye 17h tam surtout 18h 19h petango aye azo réclamer ma casse on dirait yende kolo eloko or ba invité ko invité ba congolais na so ba no makambo clair ba confiance wana ya mibali na bandako ya ba camarade na ba foyer au moins biloko wana tout mon frère et de tout ça makambo beli ya moni pasteur pour te tirer na ngonga mingi te avant aussi ça ma mituna makasi bande comme suba komele biso ndeko ma lobi biloba loba pesa li base ya ba maka confiance ba mususu atana do ya biloba loba ayoki boya ka pandi boya ayoki boya ka lobi wana ça ba semaine de trouble bazangité baza même na ba famille na mabota partout ya moni 1 abakti lango 8 pacha ba pilipili oyebi kutwa pasteur atonga ki oyebi kutwa ya biloko lobi ça même kuna kutu lobi ngo bien ça kutu musu kutu tina ba foyer na mona mobali ya série moi ça commissaire songere po soko tongi na ite na butu sizo bazali donc ozo uta musala nimbo te loka libosoka papa ozanga kune yindite ba swani na tsoko ni mama fifi tanga foke na seko teke kubeba na lelo ba bebani ona mobala tonga to bunga italo ba maloba misa tuté ya bango pende ko beba na bis mobala zo moi ça zo forcer ka moi si ato o mona biloko na tout mabe or na vrai dire na zo ba vérité kimia ya kozana confiance eza nini kimia na kozana confiance eza d'abord faut que vous ayez pesa muninga valeur lokola yo on a so polele mon frère soko zana moninga ngolinga kozala linga muninga zala bongo ukoleka muninga na mbongo eloko linga sala yo te ko sala pe muninga te tango ebike lokwanga na leke na mbongo lokwa baki 15 no 18h pour baso dépendre nanga mabe yo pesa bote te ko sala te lokwa ya za mungamba na teke 10h atane 11h faux eloko ndezo détruire na vie faut za na confiance mingi na mona ba bokilo pe babokilo mingi lokola mona bango pamba po ba dépendre na yo okomona ba yepa na yo un beau frère ozola muka lero lingi wana ba vandi na veranda veranda ba mela te yeba yango na kacha mutema te ba loba te popesa ka bango ko ima déchet koti voilà déjà ko bokilo moko tanto pito obala na alliance to te faux vraiment que tu zana oya bali na alliance te ezalaka to fanda herba bokilo ba ye il faut la muka faut pas sentir que te muto ya zangi mais alingi biso pesa ka muto important na mona ba confesse musu bandeko bakima ko tala bandeko na bango aye ko tala bandeko be afandi ndeko nanga po ba pesa na nukiti o mona ke c'est comme neuf po ba tindela ta secret o mona ke ba continue ndako ba salir et c'est là ta ba 30 minutes après o melaka ninyo o soit so balingo o melate ba peso kit mobile okolome bukana ça na difficulté ti o mo ça ba kit musuka ta bandeko ça ba kit musuka ndo lobi OK pa bandeko ba peso kit o senti que kit ya pembe lokola blé ba tonga ko opération
bakotinda ote yo moko talika tango simbiki tifuna me mona kwa 1000 pour la fin de mala so na fait na kakete na bouger na kokwe tout on est ça basi merci pasteur basalinga sinke to comme na suka question à suka on peut clôturer nango c'est vrai nazane ti mutu na bebse confiance c'est pas na yo ndeko ce qu'on a ina bon ça na regagner confiance na yo ezalaki avant ba stratégie ni na ko utiliser stratégie ça ka ya komikitisa ya kana humilité yebisa avec sincérité buzobo na sala que vraiment pardon de konanga je suis désolé en tout cas na kozongela te ninge tinenga na yebite toza batu talaka kabono lobango avec sincérité et koyokama mabe na biso na o ya bebisi na o c'est la lolendo o to komona akotala ngai ko tuna ba jamais akosala surtout minga ata na senge pardon ta kosanga ni o to koyokana nga na etimu kolonzamba ko ya mi wakaka yende nani nanga na kango bien o bebisi na muninga o senga pardon zongela o nini ata na sengi to tia kokenda wapi biloko wana tu kozaba dega na mona mabala muso e kabona metika bolingo na mitema po o munene o minene ba moi erene selmaki o remi kitsa senga pardon aboy o peut-être kotana kokende te ba kenda ko bala na mabalo ba sepela na ngote magetu ba kumisa ngome oya bango ya vrai saki bango mibale lokole kuta lolendo e pesa mo lokwa minene batu ba betere bango maboko po maloba mutu e konfeka batu me yemo na muteme tike na mawa na boya libana nga pamba kote na kenda te basomeni nga mutu kama na souffrir kote na zotambo na lipapa mais na kimia nde makamuso esa wana mon frère na ngona bisio nga na vie humilité soko za na humilité ozana botosi ko likamta sisi ba université eloko zengi bataki sasa voilà et ko fondla coup de ba porte c'est merci mon frère ko fondla ba porte belé et puis au monde mo ka keten vraiment pour soko za déjà humble ozana ngoto te muton kalifelo mabe azate pour déjà là humble voilà parce que on a permis zangi ata na ba sali na biso alelo. Très bien, merci pasteur to comme na suka moi conclusion na 30 secondes le tolobela ki confiance bande ko tout balandi biso ba ko iko kangani na likambo tali confiance donc bande on sino ka ki confiance et l'équipe mengo ba na banki so boza na confiance na muninga ko bebisa ngote ko négliger te pour aza vaurien ou bien o ata sala ngani ngai nde kutu ngai nde te na vie ozala mokonzi ozala mungamba so repesa bo sala bo respectane bo pesa na confiance bo solo na ndenge ya malamu na mona mutu mususa sisa confiance na ikaka pona kutolo mabe ayi kutala muninga alekai na mbongo o moninga yokanga pardon mo fena osukisa ngata na kutala mutu azoli nguba pamba na maya lobo na ko bateki we pona nini waneza kwa ko ridiculiser muninga considérer ka yazoko lia yo fa na onya tia ko sidisa simebise biloko sepela ko lia lelo kamusinga et puis biso to kola mama ya lobo ya pasteur mon frère na biso énergie oye bien ngo énergie makasi mais mutu mususu atamela ngo so comme na pesa moni muninga zo mela ase loko la chola comme ça yebi yango te oye bien ngo to na to muninga ko yoka et si c'est pena confiance comment pire nga amoninga no lelo ko rafanda ta nye a denigrango on a ko denigrer wana o pekisie abombelo makambe bela ko la poko chola ngo mingi c'est un peu c'est moni confiance ça na ba ebere faut toujours humilité vraiment autour à l'ingarangai toi à l'ingarabiso 4 FM rande trubakawa nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre numéro nanga boyebi à contact plus 243 84 75 18 112 vraiment tous les labino makas bon continuer kolanda biso na chaîne bino bozala jamais d'ici que Dieu vous bénisse ndenge bolanda ki biso ndeko nanga nyone. Merci à tous. Pasteur, merci Ngande, c'est ça ma case faut ça dans la plateau en tout cas, vos habitudes de le bien vous a formé SICA, il y a FM Toli a pété Pasteur John Azana pour Nabino en tout cas, très prochainement vous allez belé à comme la biso, ya ko benga biso pour na ko poser même tout na Nabino na bandit to sukia wa to kutana Mikolo Sadi Koya pour na numéro mususi ya FM Toli a pété avec le Pasteur John.